na sambeli boye nzambe ya balongo nzambe ya fumuki mbangu tala makambo na lobia na lobika na kaye na kie na gauche te na kie na droite te mais nzambe sala tu opesa boss ici mutombo mayele pe bwanya pe motema malamu ya kokata assurance maladie muke akatango na katikati apesa ya mwasi na Canada po ya mwasi soka beli afuta kambonga depasaka bambongo ebele munoko wana zochaya pamba bandeko na ngai nzambe na nga bolanda yete soka beli depasaka makasi Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Dina Yese Na Congo Tek Tek Mama Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino ye yo mwana muluba Botama Muluba Oka Sentiment. On a profité na pesa mbote na le Big Boss Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Bambote na vraiment ebele pourquoi pas na Jean-Marie Moubenga l'homme à ben V quoi. Jean-Marie Solution ceux qui vraiment ont un problème au lingo des femmes bongo contacter Jean-Marie Moubenga Solution. Il y a vraiment des papa solution na ville ya Malina na Bruxelles wana contacter pourquoi pas encore na mon vieux Georges Djungo Tetelake Mafumbe Bambote na vraiment toujours émission rendez-vous de stars Tomesala Razo Darling Abi rendez-vous de stars tozaka ka lelo na Jerry Kobetox parce que il faut to soigner vraiment makamboza ebele makasi likamuna ena ya mwasi tozoe bate tokoko mawapi ya mwasi star ande Darling Love star boy papa mokonza koko yebana te vrai star Alexa papa mokonzi te komi o fo boya na ba mibali na bino na ba TV temoko na boyiba yiba ngane papa mokonza ndima na za l'exposer mais ngana ko iko exposer te quoi mais tite masoko ko fongola ba ndion so ya Congo Check Check TV ba mona Jerry Kobetox na za na lelo na plateau bonsoir Jerry Kobetox. Bonsoir Darling Love mwana muluba talaka rayo et puis bonsoir na babone na biso nyonso ya Congo Check Check bonsoir na boss Sibou Mutombo leader a pembe na osa la prière mikolo yo donc bonsoir na babone tout. Merci beaucoup mon nom ya liboso na invite avant na senga mon nom ya liboso to senga prière ou bien de mon nom ya liboso photo sambela nzambe po omoni ete lo sambo so mutazo sambela nzamba zo salela ende za malamu so nzamba zo salela te ekomaka mutema mabe ekomaka kindoki donc tokangi miso to bondeli nzambe ya fumuki mbangu nzambe ya balongo nzambe ya Sibou Mutombo leader a pembe makolo a pembe tala papa komi mukolo me makolo ezaka pembe et puis beauté ezokita te aleki mobali ya mwasi na kitoko yango ya mwasi akoti jalousie et puis asala site de kitoko Congo Check Check ezotalama ezobeta masolo kitoko bato ezo édifier bato ezobeta bato ba conseil yango lokola yi azaka na caméra te azaka kaka toujours na téléphone ya mwa moke na bilambo a defaka ya sombalanga ya eutaka Chine nde asalaka nango lolendo bosi Sibou Mutombo na kosenga nzambe ya balongo apesa yo ozwa assurance maladie na okatango na katikati okabela ya mwasi na kombo ya fumuki mbangu to bondeli amen. Merci beaucoup avant tout les kanamitu na Darling abombeli Jerry Kobetox lelo na plateau ya rendez-vous des stars mais titi na réalisation tela biso na nos vidéos ya tanti na biso mon habite Jerry Kobetox ceux qui otala qui vraiment vidéo on est comme la kio mais titi ma to les kana vidéo après to ya rozonga. Manda. Bonjour, bonsoir, lelo pendant na ye na kanda makasi na opesa coup de bonsoir na ndé bon ya vitesse. Na ko lobela mama kisimbi, mama koko. Mwasi moko ya mundele, mwasi moko a surtout que la mundele ya passe, mundele pauvre. Yo ndongo zana ko wa kisimbi bana lelo ti lobby. Ndongo zana mama mukolo, po ani ko kota ba via batu. Yo. Ba tala o, ba kumiso. Poni kokota ba via bato zaka wana pona kokota ka ba via bato ba via famille bato kokota ka luka na solution na mukanda bana ko luka na mukanda na mboko bwaka nguna ba refusa yo
au bois kangunda na mboko ba refusé ce ko mwana no beta tolo yesa na Canada o yesa na ndeni po yo mo déjà ko au bois kangunda kuno déclarer leki na bino tsuka comme quoi kaza mwana yo yebisanga no siko mwana na oyo beta tolo ko ya Canada o ya ndenge nini po moza mukanda te avant na beta na tolo ke no na obengisa mutu na ko sala bona a passeport canadien ya lukana no ko za no na passeport po ba traiter ba rein o epola wana za na wana ba rein te mo ke hôpital ba sala opération exacte parce que za na mbongo wa foot hospitalité ba na ko lukana ba personne no ta ata moi oyo ata moi assurance maladie oyo d'abord moi assurance maladie ozana ngote alors tika bikoma koma tika biloba loba so na loko sala te na be mission na subalala pongi tika distraction oza ono to betaka masola bato à tout moment ba kumiso te muta kumiso azate quand te yo makwanza so muta vandi a lobie lo côté nde ba kumiso te wali nzanza oze lo côté walo kwa kisimbi walongia mikolo nzota bana mikie ngaso na jaki yo mana mi bomba kana mi bimisate o comprendre tika nde biloba loba tika ko sala ba émission na ba komba batu tika ko finga batu yo kasi so si mo robe wana ba pesa ki opa angel o kati robe wana yo kasi nde wana trafic na complexe soko linga ke lo kwala te ongola tangote soko linga ke pelo kwana robe na te ongolzwa ngote mais lo ko zwa ke ngo parce que o se pele nango ona benga ngo complexe na trafic o finga bat nyonso ke o soit disant o abota banebele o moya bota ka magana lingana nga yesuti mais na o moye apusa ka nefu mama yo o bota ka te pose pave o tikala ko simbata mwana maboko note parce que ki mutema mabende lekio o to kangamela mwana batu poani mwana ya batu ozo kangamela na nini bota ya yo bando kangamela ozo ka sujet du jour akomba mwana wana parce que bi que a peso makambo so ba sujet mwana wana bi mato ngozo makambo te o comprendre pour la sujet mwana wana na muto abenga ko peso ko lisole bemba mama na e parce que ba on ba peso makambo bango ne ba peso makambo so ye ba te loko zo no mukanda to bino ndi makamba Canada we marché te na comprendre na yo au moins so mutana mukanda te montage un résident permanent. Il y a beaucoup de monde qui n'a même pas résident permanent. Confirmation, il y a résident permanent. Papier à Pamba. Donc, ça, c'est 6 mois Liban, Canada, ma camion se annulé. Alors, il y a un la poche en Gouba. Bien, il y a un Congo, il y a un Canada, soit disant, moi, yo tindak, déclaré qu'on a moi, yo, aïe, écoute, tu es no bengsa. Yo, l'anza, ma camion, moi, n'en est qui? Toi, tu es qui? Yo, ma kouanta, mon kinza, nan. O bank sanai o abi loba ka so vandi no ka bala ma ka o bani ko sala be mission o vandi no ka mama so o petiki ngwanju na nzoto mbala ma ko bani be mission o bani ka be mission o poadine o ba bala bata la ka yo mo no ke yende mto samaka non maman je suis désolé non solution nzoto non talo kwa kisimbi o ze elongi mikolo to tabana mike o lo ka papa o ba balisi ba walesa moi ça bata kitoko la vanda na ndamba limbisa nga moi ça monta le monta kitoko ma vanda na ye akia beti libakola la atane ponja ke la na toko il ne faut pas na tatana po nenge moko keba ko to so ovani no ko zo tangi ozo miso kelo ba mwana na ko gana kishasa papa na tala na kana ko tanga ka comme mobile na ngate za mbasuka ko beta rappel so to ba ke papa na na kwent ala na papa na mboko te ngam na lobiang ko beta ka tali so to ba ke mwana na papa na kanda tindela ka elo to tindela ka pelo rote po banzima ka te po to ba no tindela lo bango ba sala be mission na bango banzima ko te papa na do tindele mbongo. Merci beaucoup Metiti Marjorie Kobetox likopa problème na ona ya moi si tozo koma wapi okoti si mwana moi sabatu na makambu tala na vidéo degré alobeli ya moi si omoni lelo Darling Love nzamba komi ko révéler comme bimisa makambu ibele Jerry Kobetox tanga na mibenga ka chaka Congo ezalaka pamba te ngana za chaka Congo tina ya batu ya poto ndeko na biso mwasi ono moni auto tomboka makasi batu bandeko ebele bo limbisa yepe mais azaka obligé ya kotomboka tuna na bato abeba na bango
donc no yeba ke bilamba wana a defaka yo to monde ko biso ya mwasi ya de côté ya mwasi akati bilamba ya mwasi akati bilamba na lobela na likambo ndeko nanga mwasi wana zoloba pona makambo ya mwasi akotisa ndeko na biso no moni atomboki na problème famille na ye vandi nango likambo sama na famille na ye ya mwasi azwango lokwa azaka kotonga azanga ba sujet ola senga ngai na pesa yata ba sujet na tinene na WhatsApp to na Facebook alingite kozoka makambo batu ya quartier ovani na quartier bo lisolo pena ebeta mi boye batu tu ba yebi yango ya kiazwa tiango na télé libala batu ezo bebe zo ke na okabonole ya abwaka mai azobwaka essence il sort na ye yango wana mwana mwasi na atika ndim aboya ki atanga koma mwana nini na télévision makambo sala ya papa na mwana pourquoi ya révéler yango pourquoi ya zolo baki ye azwaka mbongo ndia koma otindela mwana na ye azana mbongo nini wana bafuta kona 12 € par heure. Obimaka na combien? Je ne crois pas que pour HP ménopause peso kangayo na HP zo kangayo pour na parenthèse awa darling no fone yaki na likala na bougie otino makamba moto lobelango na parenthèse abalobi azali mukolo makasi azali age moko na mama no kapinga atika ko benga mama no kapinga camarade na ye poete to ma copine na ye poete azali mukolo kolanda nyovi te po apakola ka 7 couches à nyovi bakisa lisusu na poudre 3 couches ça fait 10 couches à biloko donc aza mukolo makasi donc ya mwasi atika kokota makambo batu atushaki mwana mwasi batu wana yango moni mwana mwasi batu wana ezali kopate nga sele kopate bata poto le lebele bakomi ko benga bakomi koloba yondo suki seli biso ye parce que ye aleki ko finga batu oso comprendre ko finga batu chaque fois batu wana basali kaka ke bakoki ko se faire justice bango moko te baza ba chroniqueur te baza ba pandisango te maintenant mutu atambolaka na lisangu et puis mutu alobaka makasi et puis mutu abi ko finga koleka ye wana omoni nenga beli liboma ngana tanga ki komba bilamba ni ba defisai akiko kate lamba iye mutu aza mutu ambongo fadati na ngata na kishasa akabila babola akati yango poine puis sizozo kate lango eza nango ya minute mona video akati bilamba kanda ne mtematiser na baki na komatisa ye mafuta na mokanda na ngai awa na chapitre 1 na point 5 balobi boye géri ke bana ye géri soki ameki koloba na yo parce que azana ari ya kofinga pe ari ya koloba ba vérité sinon okotomboka okokoma mutu moko batindeli yo audio batindeli yo lien na WhatsApp ogangi botika kotindela nga biloko wana ezoko pesa nga kanda bo pesa nga nde conseil. Donc na parenthèse on a balobeli wana ngana koki ko sali ko pana mutu te komba na lobaki be atika batu nyonso ayande na ngai donc stanti na biso wana ezaka premier soit pesier ngane mutu na ko s'en charger na ye yango comme banga otanga kombo na ngana kotanga kombo nete pona ko fule pete po succès za pasi po asalelinga émission na tonton moko boye azana likukuma et puis nazo benge tonton aza mukolo tonton na nazo mona on dira za âge moko na mama nanga tala ne nazo la kiso tonton coucou na boy na finga balo baki na toucher personne avec handicap aza mutu ali kukuma ye fulange yo mutu tangi komonenga na yebi kombonete asali na émission papa ya mukolo bongo ole atika kokota na ba délire na biso oke kokota na ba délire et puis ozo baki ozo bwaka mobali na ye na zuwa ozo bwaka mobali na zuwa ozo lo babongo donc c'est que yo bimaka na mobali abatu na mwasa batu ya mwasi eza ya solo nenge tonton na zolo babongo papa banga makambo oza papa mukolo kolinga te na démarrer yo na lobano ba vérité oyo kobimana kaye e ko soyo keba likala yango yo okokangama et puis na lingite likukume kota na chronique na musique kene nango kuna po ezalaka déjà mais na chronique to boy batu ya likukuma eza musala makasi na montage batu loka ba métier wa koluka place bande ko begeye wana akata kata ngo atika makambo ya likukumana alongola ngo na chronique. Merci beaucoup, Jerry Kobetox. Tout le belana nous bougie. Bougie, le lot est un système, il y a bougie, il y a un système, il y a cahier, na prière. Mais tout le monde a bâti sur bougie. Tout ça va te bouger, ça pour tumbaba nani. To vraiment, nazo e bâti place wana. Mais quand on peut expliquer balandi ya Congo Check TV. Bougie oyo ndeko nanga darling, bougie ezali signe ya victoire. Et bozo mo ate za pembe. Victoire. Jerry Kobetox. Motema pembe
Jerry Kobetox victoire lelo na kosimba ngo boye na kotambwa na ngona lolendo poete victoire ekomi na ngambu nanga ya mwasi batu apoto bakomo comprendre mote kolobe changer na commentaire batu bande ko finga nga lelo bakomi kolobaki ozolo ba makambo solo ya mwasa lekisi to lemba ye afinga ka batu nyonso tu ya lo bakatu songi atika te tala fingi na couple batu ake ko finga bango ba songi ke ye moko nde songi ya munene entre nous Jerry Kobetox c'est que couple on a vraiment de te pesa que ba information yo zo lo ba pona ya mwasi pona anima kwa kala ba information zo lo ba ana est-ce que bango ne mba pesa ki yo to kendeka na mokanda na biso na place ya liboso balobi Jerry azozwa biloko wana epa ya mutu te ya mwasi tika kofinga batu okoya komema lisumu pamba po ete na ba émission na yo osambelaka Jerry bato ya Canada bazopesa ye information te tobimisa bato ya batu Jerry azozwa biloko oyo na mayele oyo nzamba pesa ye epi na bondoki oyo Jerry aza nango akendaka Canada chaque butu ayeba makambo ezoleka po ete adversaire balobaka bien adversaire bayebaka ye bayekolaka ye batangaka ye nazobunda na mutu oyo alukinga guerre alukaki na pese makambo ifona tanga ye mobimba abimisa bato akomi koloba bozotindela mona na ba maloba azobenga même ki pungu moi je suis ki pungu ngai ki pungu héros ya ko benga ki pungu pas zo ba ke succès ça passe yo succès ni no sala ba classe ba chroniqueur ba chroniqueur to ba gout ba chroniqueur te ba chroniqueuse ba si ba classe yo sala quand même na Congo asa na Congo mikili wapi abimisa video ya Congo mikili toke no tuna Kadhafi toke no tuna famille Congo mikili asala Congo mikili wapi eza makamba lukutana baki beto ke na video abimisa video oyo asala na Congo mikili asala na Congo mikili te voire même na Congo connexion lobaka wana asala kuna te ya ona cheki profil de Montréal témoin ala kisa ngai na ye na bakisa ba abonné na chaîne asale sika morote yaza mwasi moko boya yaka eloko pesa e succès pe basi ba pesinga déjà inspiration nango pa nzambe parcours ya mwasi za ndenge nini abana ko sala na ye ba délire na ye wana na 6 balobi abana ko sala ba délire na ye mais eloko kotisa ye makasi za ina makambu ya mwana na biso o mama na siliki wana o makambu esala mageza ki makamba famille papa lingaki discipliner mwana na ye par rapport nde mwana zo kate ye azui sujet wana azui achango na nzoto na ye abandi koloba lobango nde eloko pesa ye mwa makambu yango wana abetela biso parcours na ye abanda wapi ata na Kinshasa awa ya betela ngo to azaki chroniqueur na télévision nini parce que ngana za na référence na ngesika na uta ya uta wapi abimela biso ka bo mbunzu kunu mbanza kana tsa na kata plateau. Merci beaucoup Jerry Kobetox car on est actualité zo continuer ko ya to le belano likamu ya mwasi ndeko na biso Karim Okonzi otoki ke page moko publié awake bakangi na Moscou pendant 3 jours pour na mbongo ya hôtel na habite so qui informé. En tout cas ndeko nanga darling félicitations pour l'information pour nga pe na yebi yango omoni basi yo ba mesana ko kabela mibali mbongo basi mususu ba mesana ko kabela mibali mbongo et puis azo somba bolingo ya ko somba ezaka mabe donc ko kabela mobali bolingo mbongo cela veut dire azo somba bolingo ye aza jari ya basi yo ba somba ka bolingo prévane to lobango na Kinshasa soka lamuki lelo na lobi Jerry na lotio Jerry pardon permettre ngana za nota nuit ya lelo ye vina ye ngwana tala eloko esali ke bakanga ye na hôtel likula dépense koko bilal ya longwa na Europe place na soki na France soki na Belgique place azalaki aye na Russie vie ezaka cher ale okyo ko vivre na koko bilal yo kanze koko bilal ya ko zoyo tala ndenge bakanga ki ye esali soni akomi ko senga batu ba cotisation ngana za informé batu msupe ya Russie ba cotiser leye esiko azali wana soni mais fuite information nzela potezo simba kaka te victoire na ngana lobaki victoire na ngai et puis ngana sepelika pona botoli bango moko na kati na bango botoli bango moko na kati na bango René Abir Toki Abiri alongwe équipe nationale mwana muluba il monte une équipe nationale tous les mibali nyo soza combien na ndenge moi bien mwana muluba na esa bino chaque fois René Abiri mwana muluba wako etumashi wa mumenu kwetu katu jimini René Abiri toza ndenge toza na tendresse ndenge toza na René Abiri parce que René Abiri aza cousin ya tendresse dibinga donc ye eza na komaki na Facebook na mwana muluba to konsiye soka sutuki a côté les melo kaka
prévané ba PD nyo surtout bazana équipe nationale babalati nana bali mwana muluba ebele pa yako kuta ba équipe nationale mais babalati René Abira bela abalaki ebele to yako kuta ba équipe nationale ba longwa te René Abira telemi longwa abi na parenthèse basolo bela biso yango René Abiri a Monique ba jeep ekomi ko ya trop na ndaku et puis ekomi ko luka luka ye ba problème ye aza ko pesa volonté na ye na makambo o etali ya mama na biso mabole azali na risiko na zo pema na pema ya makasi na moya makasi na malila makasi po eta zo luka penzela ya kozonga Kinshasa po ya ko bandela poto na ndenge ya sima mabe mais René Abiri alongwe na ye aboyi na ya garder personnalité ne po ete moi si n'est pas azali mwana muke azali na besoin pe avant da kimia réputation eza ko beba bazoko salir réputation na ye toujours makamwa mabe kaka René Abiri abimaka liboso ba nyama lokola na 3e position ba nyama lokola ba lekechu ba vanda kimia ba lobaka eloko te ba teraka eloko te batinda kaka René Abiri après na sima kaka ye atonga ka René Abiri ke azane soldate asaka ne eloko te yango muna muluba alongwe na ye siko mabe mususu ezali nini ye pe René Abiri yango yuma sans esprit olongwe pena équipe soi-disant équipe nationale babandai kotinda yo ofinga siko to bandai kotinda ofinga bandai kotinda ofinga maloba ezalaki ya bango munoko ezalaki ya yo pourquoi bandai ko lobango lelo René Abiri fasenga fali pour pas pardon lelo René Abiri asenga ki déjà j'étais informé fasenga déjà ko fait l'omide pardon mwana batu aboyi na ye to koyamba ye né nazana na wuto ko gangele dernièrement na téléphone abine oui olongo équipe nationale mon frère tu t'étais vanda kimia komeka kosala sur émission te vanda no kimia to lukana moye to nengeni to ko bonde la fali alimbisa yo parce que babande ko tindo bande ko utiliser yo. Merci beaucoup Jerry Kometox to ko leso déjà nasuka etikali suni etikali namoni ya moi sa publier vidéo moko wana zoteka bilambo balatisaka na toilette na seki na makomi na nga ana numéro 2 balobi bilamba neza ya mama batu autaka nango Chine Dubai Turquie ayaka nango po bateka lokola bapesaka yenda sala publicité dondwaka nango eza ya ye ezaka ya ye te omoni te na suka ndenge azopesa numéro de contact apo baya kosomba ngo eza ya ye te a influencer bino te azana eloko te biso to kangie ka na singa na luketu passeport kutu te assurance maladie et puis nationalité wonga naza canadien nga naza mama lupangu okozala mama lupangu awa na parenthèse pona sukisa na 1 balobi akozala mama lupangu tikino mundele ako divorcer po mundele tilelo a divorcer te akolekela wapi Jerry Kometox asilisie maile akomo kuganga ganga pamba na bémission akiko zwelanga mutu lali kukuma personne avec handicap mutu lali kukuma aye na kati émission alingi pe ameka kofinga Jerry nzambe ya balongo kangie munoko yoka ko bege et puis azali na mutu lali kukuma mutu azokanga ma olobeta kayena atalo limbata na nini azakubeta yeti donc ya mwasi okuka Jerry te o soda makasi o kukangati o beli liboma bilamba bakabela yo o kati sikoyo téléphone na pe bakabela yo o tumbaki on te pona ni oza biloko bele wana senga batu po ye alinga omona eloka bien nzota mutu te et darling chemise ola te esali o taille ya pesa nkana esalanga barbare esalanga kana ba aziango aolika na émission lobi afingi na kama ko moboka Marie Laure mwaka mutakabela yo on dénigre au tongaye songi ya niveau na ya poto ya Canada kitoko te salité mbindo donc ya mwasi akuka Jerry et puis na yebisa ki déjà ce ka zomo na zo simba te akine na église mo na Canada atatola lo baki na fingi Jerry na kokite Jerry za makasi ko lekangai na bongo na mutema na tiki na internet akobima na kimia. Merci beaucoup Jerry Kometox, mot de la fin na yo et puis bambote na baye yo tosoka bwana. Mot de la fin nga ezali prière o nga na sala kamena opesa mbote na champagne bienga na opesa mbote na Pacheco Munyanga le grand Michiga na opesa mbote na oyanga mutema pas comme les autres Bibi Cherita mutema mokonzi na kopesa mbote na
maman Francisca, maman na Violette, et puis Naomi Yuma, Kobo Sanate, Rit Mouloir, na Pesimbo, te na bande konyo, surtout bozola nangai, prière nanga na suksi darling, au moins na mobi bougie, na Sambeli Boye, Nzambe ya Balongo, Nzambe ya Fumukimbangu, Tala Maramna Lobia, na Lobika na Kaye, na Kie na gauche te, na Kie na droite te. Mais Nzambe, Salatu, Ope Sabos ici, Mutombo, Mayele, Pe Boanya, Pe Motema Malamu Yako, 4 assurance maladie Mouke, Akatango na Katikati, Apesa ya mwasi na Canada, po ya mwasi soka beli, afuta kambonga depasa kabambonga ebele, munoko na zocha ya pamba bandeko na ngai Nzambe na nga bolanda yete, soka beli depasa kamakasi. Et puis ti lelo, moi nazo bunda na ye apo ya kopesa nationalité, oh Nzambe ko permettre yete. Pour nga na kopambola yete, mais Nzambe, oh nga na yebi, bientôt azokota fulu, akobela liboma. Amen. Merci beaucoup, comme nous sommes déjà dans la émission Nabiso ya Lelo, rendez-vous des stars. Merci Nabino Nyonso Bafana, Darling Love, Boza qui est vraiment branché. Kolanda vraiment émission ce que d'ambala liboso cliquez wana s'abonner et que ça la bien makasi. Merci beaucoup na le big boss papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance mbot encore na Landringwala na France wana bambote na vraiment et belé mon vieux Georges Zungo tete la kema fumbe. Merci beaucoup na metiti monda na sima caméra to monani check. Comment check TV Yasiba Mutombo Comment check TV Yasiba Mutombo Dina yese na Congo check mama Yasiba Mutombo